Donc exactement que non propagande ça les makamabe botala ba maître ba mambasala kangote ndeni bazala kaboy de simplement oui justement parce que j'ai eu un appel ba koto ya ba Brésil wana mastamo atunanga lobby comment bino pesa ba mbon apportement magique mambo belé mais apparemment binomoro vous n'êtes pas à la possession ya ba blog on a tout ya ba mbongo on a tout kotala bino bo meneka ba vie normal et pourtant bino ne bon bozabena ba riche ya mokili parce que vous donnez aux gens. Sur ça nakoloba tango mutaye koluka maître asali demande nae mutu wana zelo ko la batterie maître ayebi nini akoki ko sala na énergie o mutu wana ko dégager donc mutu wana yemo ko bimisa énergie na maître azali na possibilité na ko sala makambo nyonso énergie yo ko bimisa ni maître ko réaliser souhait na yo soki ezali souhait moko oyo ko mimela ba dommage maître ko signaler que na nzela ozolanda boye ko sala yo boye mais du moins okomona réalisation ya loko bande koluka. Donc en fait si je comprends bien mutu dia na chance na ina na donc bino bo recadrant au cas bo pesi ngo nzela c'est ça. Mutu nyonso azali na énergie na ye énergie ko uté pas mutu ye moko o mutu ndima c'est l'énergie na ye moko to mutu ko uzwa énergie libanda parce que mon aka des fois tant to sala kama to egorge arbanyama parce que to boy ko énergie na biso moko même nga mettre ton azali ko pratiquer na monique so na bina egorger te ba uzwa énergie na ngai na egorger to c'est énergie ya nyama na pona to atteindre but na biso les autres dépendent na mutu eloko azoluka so ezo senga énergie belé azana moyen te ko c'est l'énergie na moko nzoto. Allez, azuelo ko bande ko luka. Soki ko causer demain que expliquer nous abe, toi na force vitale. Face à force vitale na yo, o ko vivre sous des antés. Voilà, tout le monde a sous azur réellement il y a 85 ans, pum. Donc, pour les zonga, entendons les zonga yo pe vie ezo kende tina ndengo ke na okufa mais vouloir mais quand même eloko bande ko luka. Ozwa ki ngona tetitesse nao. Parce que non eloko zo landa oyo, eza moi nzela moko par rapport ya nzela nyos bat balanda wa nzela nzela mabe. Parce que lingi porte-monnaie mingi eza mieux mutayi alobi mettre na posa na ouverture eza na ba ouverture mettre celle qui na porte-monnaie na gaz qui na porte-monnaie na gaz parce que faut même makasi nyonso zo sepana so ka belombo mais olingi tenga likanga mona so na bendi bino bon mais ce que non nzela mabe bon toutefois to chona contact na ba être balinga makambo wana to chona contact ba imposer ba na bango parce que mettre à pont asali kaka pont entre yo na bango ye na kati wana zani neutre. Est-ce que déjà demande mon c'est salé là au paiement toi ça abuser na mamna imo demande salé mim ça abuser na comprendre enfin tu pas y a singio que au c'est pour porte-monnaie magique moi c'est que non par rapport ya yo et aux ba dommage moi et belé mais à salika tetitesse et puis vip comme un peu c'est comme là au déjà. Effectivement batu mingi ba yaka koluka ba porte-monnaie wana donc bazala mingi batetu même je expliquer ndenge ni na ko ebiso juste nga na linge kaka vouloir opana rene kaka tant moko boy wana tana okufa na yaka mingi donc wana itika l'italien moko parce que mettre na kati wana maboko ezali o so comprendre expliquer que réalité na place aux autres makolo mais tant akei mingi pe ba mona na lisu c'est tant azu bon akei ko régner so que ba voyager mais suite et banité accueil parce que tombe derrière pour ça bon et l'autre ligne qui est ça la nerf donc c'est un peu bon. Là je pense que tout le monde a besoin de comprendre parce que si vous avez vraiment des questions au bolingi surtout reposer maître Hassan contre maître ma question bien à Kafou botin de la biso notre numéro là sur WhatsApp tu retournes dans l'issue maître parce qu'on va organiser une deuxième émission mais toi qui n'est non na question toi na ngonon lelo mais l'opé apparemment bino bossa bizé na mambanga avec maître ba mwalim apparemment plus pe bo tapé na islam donc au monde ba charlatan ba comme belé baza ko abuser na nini na bino na domaine na bino et les gens n'ont plus votre confiance na bino donc batu bina ba moi na bino apparemment ba tout ba sala beaucoup ba aventurier quand même na habité s'il faut dire quelque chose est-ce que tout le monde a reçu à mettre quand la facilité. Bon, ils ont un problème moi qu'ils allaient actuellement au Tokyo nié en côté bah tout est belé malgré que Nzela qui mettre ils ont plus répandu que Nzela non Nzela mabe ils ont Nzela qui ndo qui ont mais bah tout est bazali ko envier Nzela yako. From the valley to mountain, de la vallée à la montagne. Nous sommes ici parce que nous voulons que le pouvoir change de camp. L'on voit des femmes entrepreneurs, des femmes multimilliardaires, les femmes écrivaines, des femmes qui vont à l'ONU. Association FTE
des femmes entrepreneurs vous invite à la 4e conférence internationale des faiseurs d'exploits. C'est samedi 29 juin 2019 de 9h à 17h. Entrée gratos à Montréal sur l'adresse suivante 250 boulevard René Lévesque, Ouest Montréal, Québec. Pour les États-Unis, retrouvons-nous ce samedi 6 juillet 2019 à partir de 11h jusqu'à 19h. Tout sera sur l'adresse suivante 601 North First Street, Garland, Texas, USA. Pour l'Europe, nous serons à Paris le 9 novembre 2019. Pour les liés, contactez-nous au numéro affiché. Vous êtes une femme avec le désir de réveiller votre leadership et d'impacter le monde, d'influencer le monde. Cet événement est pour toi. Venez avoir les outils appropriés. Invitation cordiale à tous et la participation est gratuite. Marche dans la vérité de Dieu. Réfléchis, analyse. Quels sont les mensonges dans ma vie? Je suis un vaurien, je suis comme ça. Tout ça sont les mensonges. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Tu as la sémence de Dieu en toi. Ça veut dire que tu as la capacité divine de faire toutes choses. Que Dieu te bénisse. Lisez le livre de Cantiques des Cantiques. Vous allez trouver qu'il y a tellement de bonnes choses là-bas. Vous allez trouver dans le livre de Cantiques des Cantiques, la masturbation est interdite. Vous allez trouver dans le livre de Cantiques des Cantiques qu'une femme ne peut pas prendre le troupeau et mettre dans sa bouche. Parce que cette bouche-là, elle est faite pour louer le Seigneur. Cette bouche-là n'est pas faite pour faire du n'importe quoi. C'est au travers de FDE que j'ai découvert tout cela. Et voir les femmes s'encourager, voir les femmes se motiver, des femmes qui ne se connaissent pas, des femmes qui ne se sont parfois jamais vues physiquement, mais juste au travers du canal de l'internet, ont commencé à motiver les autres, ont commencé à parler de Dieu, ont commencé à aider d'autres femmes à aller à notre niveau. Moi, j'ai aimé ça. Et tous nous ne sommes pas dans le même pays. Moi, par exemple, je suis congolaise, il y a d'autres qui sont gabonaises, il y a d'autres qui sont camerounaises, d'autres sont ivoiriennes. Donc, voir toutes ces femmes-là de plusieurs pays, de plusieurs nations différentes se lever pour faire le business selon Dieu, pour se lever, ça m'a touché. Et aujourd'hui, je viens te parler. Tu es une femme, tu as une destinée, tu as un appel, tu as quelque chose qui brûle en toi. Tu as un foyer qui bat de l'air, les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Tu peux toujours faire les choses différemment. Tu peux encore aller à un autre niveau. Et moi, grâce à Faiseur d'Espoir, aujourd'hui, j'ai ma marque. Aujourd'hui, grâce à Faiseur d'Espoir, j'ai mon business qui avance et je continue aussi à étudier. Et tout j'ai beaucoup aimé la présentation de Marc-Karine Donfac. Savoir que nous avons beaucoup de potentialité en nous et à chacune d'aller chercher, mettre en valeur. Donc ça m'a beaucoup édifié. Sincèrement, c'était vraiment bien. J'ai vraiment été bénie, puis encouragée aussi, parce que parfois on a un peu de crainte d'entreprendre certaines choses. Puis sincèrement, je conseille à tout le monde de participer à la conférence. Il y en aura une à Paris là. Vous pouvez y aller, sincèrement, vous ne serez pas déçus. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, Taba, Ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable.
grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo TV dans cette émission Excellence qui est toujours présentée par Scotty Kabalou. Merci d'abord de soutien à Bino, vos appels, vos contributions dans cette émission. Avant de tout commencer, je dis merci à l'ingénieur Raph Ngindou, donc le boss, le coach. Donc hello, patron place aux alliés. J'ai dit aussi merci à Julio Matoumele. J'ai dit merci à Junior Rouanet, donc depuis France. Dans cette émission, Boebi Tomemela Rabino, toujours découverte. Donc on nous a invités, on va parler avec Mwali Massan, donc les contremaîtres. Donc on a beaucoup de choses à parler avec lui. Donc restez branchés sur cette émission parce qu'ailleurs il n'y a rien. Donc les choses se passent sur Congo Promo TV. Mwali Massan, bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé, ça allait bien. Bon, ouais. Oui, ça va. Et d'abord déjà, parce que tu as réalisé déjà une très belle émission comme ça, donc il y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire. Tu m'as dit, ton nom c'est Contremaître. Contremaître, tu es Contremaître. Là, j'ai dit big dédicace à Ibrator Contremaître. Mais il y a Mwali, moi c'est Omibeng Contremaître. Il y a une signification derrière ce nom. Oui, titre et Contremaître et Mwali Massan. Ezali titre moko ezali hiérarchique par rapport que Mwali Massan azali maître guide spirituel, à part ça azali encadreur azali ko encadrer ba maître misus pas azali ko réformer bango na nzela ya spiritualité, nzela ya solo ya spiritualité yango wana titre wana ya contremaître.
Et puis la spiritualité, yango, tous en yango mingi, mais selon Bino, s'il faut définir la spiritualité, ou définir en ligne, parce que chacun a un néguinaï, c'est que chacun pas un néguinaï à croyance, mais tant que Mwalim et tant que maître, on définira en ligne. Oui, effectivement, spiritualité est vaste, est tellement monnaie que qu'on définir yango dans ça un peu synthèse, spiritualité est pouvoir, nous considérons comme pouvoir absolu. Oyo, ils allaient pouvoir sans limite et qui créer nyonso et qui peut détruire nyonso. Étant pouvoir absolu, ils allaient pouvoir yanza parce que tu beli ba considérer que non spiritualité ils allaient net inzela mabe. Alors que spiritualité ils allaient comme directement na pouvoir ou ils allaient na connexion na pouvoir divin. Yangwana et puis spiritualité tant que pouvoir absolu, ils allaient moyen toute base, il y a création. Il y a manifestation, puis il y a évolution, il y a makambo nyonso. Na wana na kozwa exemple il y a ba société oyo. Ezala qui évolue spirituellement likolo, tozali kozwa Égypte yakala. Tozali Israël yakala. Tozali kozwa Arabie ba contrée arabique yakala. Ba société nyonso bazwa ki tant moko ba domina ki na mukili. Parce que spiritualité na bango ezali likolo. Ezali ki likolo na tan wana. Actuellement to kota la États-Unis, spiritualité na bango ezali likolo. To kota la Russie, spiritualité na bango ezali likolo, ba société bazali likolo. Na actuellement bazali ba puissance ya liboso na mokili. Parce que bazali base na bango ezali non spiritualité. Et tant que spiritualité ezali pouvoir, énergie, tant que bon bazali ko ba tche mu kongo na bona sima na yango bazali toujours liboso. To ko poursuivre na ko loba spiritualité ezali eloko oyo muto azali élevé spirituellement. Muto azali élevé spirituellement nzela na ye ezalaka polele azalaka na ba jamais akiko raisonner loko sans que azo yango jamais akokutana na ba mabaku trop na nzela. Tozali kozwa exemple ya Joseph bateki na mboka na ye bateki alongwe na Israël akei na Égypte tant qu'esclave. Mais tant que spiritualité nezaki likolo, tant que Joseph azaki muto azaki na connaissance spirituelle makasi akomi na Égypte à se faire grand. Papa ya spiritualité ne akendaki esclave mais azongi akomi premier ministre. Akomi premier ministre ne papa ya spiritualité ne. Dans spiritualité en résumé ezali pouvoir oyo ezali ko aider eloko nyonso et aboutir na idée oyo muto azali ko ça en s'appuyant na pouvoir ezali divine. Mais parce que tu as cité des noms de pays, Égypte, l'Arabie Saoudite, maintenant là aussi cité Russie, États-Unis. Est-ce qu'on peut se dire aussi que nous les Congolais, nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays parce que tous les pays moins assez na spiritualité? Effectivement, mboka na biso spiritualité ezali trop nassé. Parce que l'église tout au monde a royaume tout au monde a nini mosquée tout au monde a malgré ça mais on est toujours des enfants des bébés spirituels. Oui, problème ezali biloko wana nyos ezali. Mais mboka na biso to mi pesi trop na dogme ezali ba enseignement moko ezali un peu général. Alors que ba mboka au place bango ma religion wuti ba mi pesi mingi na pratique ya spiritualité. Ce qui fait que dans mboka na biso batu mingi baza na croyance moko fausse. Amona ke non spiritualité comme taba de que ko se rapprocher na pouvoir on ezali divine wana ko se rapprocher ko tamo na nzela spiritualité ezali faut akenda ka église asuka kana ba maté ya ba pasteur yemo azana ignorant. Mutu azali boso na ebi makambute mais azoluka guido na nzela wana. Donc ezali vraiment mawa mingi. Spiritualité ya mboka na biso ezali na se makasi. C'est tant que peuple ko la mukate za la conscience que mutu nyonso fa se faire pratiquant cause la pratiquer ça cause la mettre traité mais dis-moi faut en pratiquement bozali ko évoluer spirituellement vous allez ko sentir que nazali ko évoluer spirituellement vous allez ko ça la ba pa na nzela wana nde un jour au monde mboka na mse ko évoluer mais tant que l'église elle toujours ko la lisabatu bazo non to pesa ba charge na biso et pas pasteur alors que pasteur yemo kono azali pratiquante aza énergie spirituelle au maître à posséder ou maître ya sola posséder pasteur azali nangote donc charge na bino bozo tikelaye ye akos aromema yango ndengeni donc tant que bino botik les charges alors que généralité ya mboka toza na maladie wana donc spiritualité mboka même c'est ça zéro vraiment. Ok, donc je vois avec toute libertinage les propos de Maître Hassan, donc le contre-maître Azo le Banakati émission, et puis parce que tu parles de la spiritualité, c'est même la base de notre émission parce qu'on parle de la spiritualité. Est-ce que tout à l'heure en a possession à quoi m'appelle maître dans la spiritualité?
Effectivement, spiritualité ezali nzela oyo mutu il faut alanda pona akoma maître. D'abord, il y a une question, une sous-question parce que nous avons est-ce qu'il est obligé de pratiquer la spiritualité? Ezali obligé mutu nyonso à pratiquer spiritualité na niveau nae. Na niveau nae parce que spiritualité ezali voie moko authentique oyo ramenaka mutu vers source divine. Source authentique ezali source ya Nzambe. Ezali obligé mutu nyonso na conscience kaka Nzambe asali mokele. De plein conscience mutu nyonso fois ala na pratique spirituelle moko régulière ko asalaka o azolande la marche na yango atala ke no azali ko évoluer wana parce que spiritualité tambolaka tant aux autres sala na marche. Ozo sala marche sur voie spirituelle au bana ko sentir changement na yo moko, changement na entourage na yo, changement na bandoto na yo parce que mingi assistance ya kana ndoto. Mingi assistance ya kandi na ndoto. Donc, et puis par rapport à pratiquer, c'est tout le monde a pratiqué à cause de la peine dans la spiritualité. Oui, effectivement, nande koloba spiritualité étant kenzela mutu nyonso akoki kolanda nzela wana. Sauf que spiritualité ezali nzela spiritualité ezali nzela mo ezali na ba piège ebele. Parce que tout le monde a même la Bible Moïse a tikelaka Aaron tikela mutu musuté parce que a initié kana Aaron l'accès nzela. Donc, pareillement, pour nous la spiritualité, il faut encadrer, pas mettre spirituellement confirmé. Au maître, on a premier travail que ça, les alliés, zone sa contact. Il y a mutuana ou a souci wana ya kolanda la spiritualité. Azong c'est contact na bakarine nae. Bakarine ezali ba être oyo nzamba sala apesa mutu nyonso abota makana bango. Être on a zali chargé ya ko sunga mutu na évolution nae. Elle est chargée à construire mutu spirituellement, elle est chargée à protéger mutu. Autrement, na appellation nous sommes bien à bombe ange gardien. Mais terme est plus terme est plus approprié à Karine. Dans Karine on attend mettre à zone si on a contact na Karine na yo, ne wana nde sikoyo koki ko landa sko nzela spiritualité. Mais tant que contact na Karine ezali pas si vraiment aux assistance spirituelle na makamno nyos ozali ko luka. Même na CA même après CA. Et puis, par rapport à la spiritualité, toujours on continue cette émission. Pouvoir spirituel, en gros. Apparemment, donc, vous appelez les gens à être initiés. Mais apparemment, ce pouvoir en gros, pouvoir spirituel, spiritualité tant que base, il y a ma ça. Spiritualité et anima comme vie nyonso na mukili acte nyonso na mukili parce que spiritualité c'est l'énergie ou une énergie ya création ya bandeli donc ezana eloko moko te sali makana mukili sans que ezala animé na pouvoir on a spiritualité donc ozala consciemment que non ndi nazo sali comme nabi ki nazali assister to ozala inconsciemment que nazo sali comme non ça n'aura c'est mais oza toujours assister donc na koloba wana spiritualité na ko illustrer yango nazo exemple spiritualité za lokola mutuka ezali wana ezana conducteur te eza déjà na pouvoir nango ko se déplacer tant mutu aye ngai na ye na koti na mutuka na bonga destination na ezali na kende Gombe na kenango Gombe yo po ene koti na mutuka bi destination na mutuka ezali na kenango Kingasani OK na Kingasani mais une fois comme na Kingasani otali décalage ya vie ezali entre Kingasani na Gombe omi yebisi que non mais yi ale kinga na spiritualité alors que eloko côté yo osali eloko oyo bande ko luka osala spiritualité c'est une esungi au atteindre but now donc apparemment spiritualité et accompagnera vie et accompagnaka mutu asali pa ya liboso spiritualité est poussée ngana kenango ngape na ke biso nyos tozui edwana ce qui fait sur ça na ko lo ba na énergie nyonso maître spirituel azali maître confirmé vie na ezali à 90% spirituel donc tant que nebi que nyonso oyo yela et na sala na mukiliza ka assister na force spirituelle exact plus encore na ben d'assistance wana na conscience na que non na ben dans na makasi donc au monde donc ce qui fait makambo to c'est la kabat to mi c'est la bison opé mi parler déjà bimi ezali banda na miss na ngala zo mona ngo et troisième pe kolika ningo lo baki troisième colis déjà ngane libanga ona yawate na yesi zibe service na zwakata transit colis awana zibe service na mbala moko transit oh ngakuna banga kina yesi mwana chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pena Brazzaville mwana lo baki
nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que tu benga bango monde entier. Ukanzeli ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na Polina yo. Kunyoko maneyote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service aku livrer yo carton. Pe ko retirer yemuku akuya kuzwa yango. Pe akuya wena Kinshasa. Kaka Kinshasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga. Exacté. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Boga. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Non, exactement que non. Propagande ça les makamabe, botala, ba maître, ba mambasala, bombasala kangote ndeni bazala kaboy de simplement venamo. Oui, justement parce que j'ai eu un appel bagoto ya ba Brésil wana mastamo atunanga lobby. Comment bien opérer ça bambon apporter maman magique belé mais apparemment binomoro vous n'êtes pas à la possession il y a un blog on a tout il y a bambon on a tout côté la binom bo menera va vie normal et pourtant binom ne bon bo zabena ba riche ya mokili parce que vous donnez aux gens sur ça na koloba tango mutaye koluka maître asali demande nae mutu wana zelo ko la batterie maître ayebi nini akoki kosala na énergie o mutu wana ko dégager. Donc mutu wana ye moko bimisa énergie na maître azali na possibilité na kosala makambo nyonso. Énergie yo ko bimisa ni maître ko réaliser souhait na yo. Soki ezali souhait moko oyo ko mimela ba dommage. Maître ko signaler que na nzela ozolanda boye ko sala yo boye. Mais du moins okomona réalisation ya loko bande koloka. Donc en fait si je comprends bien mutu dia na chance na ina na ye. Donc bino bo recadrant au cas bo pesi ngo nzela c'est ça. Nyonso azali na énergie na ye énergie ko wuté pas mutu ye moko o mutandimia c'est l'énergie na ye moko to mutako uzwa énergie libanda parce que mon aka des fois tant to sala kama kamto egorge arbanyama parce que to boy ko énergie na biso moko même nga mettre ton azali ko pratiquer na moyi na monique so na bina egorge te ba uzwa énergie na ngai na egorge to c'est l'énergie ya nyama na pona to atteindre but na biso les autres dépendent na mutu eloko azoluka so ezo senga énergie belé azana moyen te ko c'est l'énergie na moko nzoto. Allez, azuelo kwa bande ko luka. Soki ko causer demain que expliquer nous abe, toi na force vitale. Face à force vitale na yo, o ko vivre sous des antés. Voilà, tout le monde a sous azur réellement il y a 85 ans. Pum. Donc, pour les zonga, entendons les zonga yo pe vie ezo kende tina ndengo kena okufa mais vouloir mais quand même eloko bande ko luka. Ozwa ki ngona tititesse nao. Parce que non eloko zo landa oyo, eza moi nzela moko par rapport ya nzela nyos bat balanda, wa nzela nzela mabe. Parce que lingi porte-monnaie mingi
eza mieux mutayi alobi mettre na posa na ouverture eza na ba ouverture mettre celle eleki na porte-monnaie na gaz eleki na porte-monnaie na gaz parce que fuma makasi nyonso zo sepana soka belombo mais olingi tenga likanga mona so na bendi bimisi bon mais soki non nzela eza nzela mabe bon toutefois to chona contact na ba être balinga makambo wana to chona contact ba imposer ba na bango parce que maître Zapon a sali kaka pont entre yo na bango ye na kati wana zani neutre. Est-ce que déjà demande mon c'est salé là au paiement toi ça abusé na mamna imo demande salé mim de s'abuser na comprendre enfin tu pas y a singio que au c'est pour porte-monnaie magique moi c'est que non par rapport ya yo et aux ba dommage moi et belé mais à salika tétité et puis vip comme un peu c'est comme là au déjà. Effectivement batu mingi ba yaka koluka ba porte-monnaie wana donc bazala mingi batetu même je expliquer ndenge ni na ko ebiso juste nga na linge kaka vouloir opana rene kaka tant moko boy wana tana okufa na yaka mingi donc wana itika l'Italie moko parce que mettre na kati wana maboko ezali au so comprendre expliquer que réalité na place aux autres makolo mais tant akei mingi pe ba mona na lisu c'est tant azu bon akei ko régner so que ba voyager mais suite et banité accueil parce que tombe derrière pour ça bon et le kalinga qui ça la nerf donc c'est un peu bon. Là je pense que tout le monde a besoin de comprendre parce que si vous avez vraiment des questions au bolingi surtout reposer maître Hassan contre maître la question bien à kafu botin de la biso notre numéro là sur WhatsApp tu retournes dans l'issue maître parce qu'on va organiser une deuxième émission mais toi qui n'est non na ba question toi na ngonon lelo mais l'opé apparemment bino bossa bizé na mambanga avec maître ba mwalim apparemment plus pe bo tapé na islam donc au mona ba charlatan ba comme belé baza ko abuser na nini na bino na domaine na bino et les gens n'ont plus votre confiance na bino donc batu bina ba moi na bino apparemment ba tout ba sala beaucoup ba aventurier quand même na habité s'il faut dire quelque chose est-ce que tout le monde a aussi bien mettre quand la facilité bon ils ont un problème moi que ils allaient actuellement au Tokyo nié en côté ba tout est belé malgré que nzela qui mettre ils ont plus répandu que ils nzela non nzela mabe ils ont nzela kindo kizo mona mais ba tout be bazali ko envier nzela yango mais plus ba tonton bazali ko ya idée ba ne comme ça là que non ya boy ba pesinga être moi comme tambola nei azokuta réalité mususu azokuta que non réalité a vraie spiritualité zali marche peut-être que ça là azoluka zwa pouvoir zali ko te panza mais peut abana ko réaliser non on a c'est qui fait nini tant bazali ko ya bazoko ka discipline wana te parce que mettre avant au banda marche faut bana na ko boma am na yo moko parce que am na yo banda tinu na ba désir moko e ko banda ko empêcher pouvoir mieux évoluer et là non marche ya liboso ya pasi de deux temps ko tisu na marche ezali molai ti au atteindre degré ba bengi yo mettre ce qui fait mingi ba ya kaka ba jeune ba kimaka akoki kosilisa te mais du moins gouana plaisir wana na quartier ba benga mettre akena côté na bi bengi mettre les appétants mutoki da mettre facilement mutaza na quartier nzaki na problème ki ko lukai na tourner pe moi orgueil on les a toujours gardé avant pe ko bimisa pe ba petit maître na nyonso bazati toujours tengama ndenge moko nae yango sur ça na lingaka un peu na sala bango rappel pas ming batala biso na yebi ke belé ba benga nga petro ben pona ko ma maître ezali facilité pour encore mettre ezali discipline mobimba o esengaka aux encadrements et pas mettre mosusu bon acha na nzela spiritualité mamuya ki mettre ezali monde ya musique te okobima na ndenge na moko esengaka bon te senga os mettre encadré yo asali yo ndenge na lobi a purifier yo a longoli yo voile o ezali ko empêcher yo za na contact na ba karine na ba être ba ange gardien na yo ndesko a diriger na nzela spiritualité ndat atiki yo ça la marche pe okozala sûr que okomi mettre ba ye comme ba serviteur na yo bazo tambola selon makanisi na sozo se faire souci que nazana souci na ya zo pesa ngakanda oka ke no ya sala ki accident mais yo sala ki le côté oka ke sala ki pas ye akei na kanda na yo na yo tindete mais akei ko salela yo musala ezali parmi ba signe oyo soko comprendre comme comme sentir comme na état wana ba réflexion na yo et comme kokoma ba réalité ndé okomo comprendre que no komina nini komina état okono ba comme ko benga maître na moment na okomi maître parce que okiko encadrer ba maître mususu okipe ko assister mutu spirituellement partout zali na mokili o mutazali na Chine facilement okiko zala awa yaza kuna isifi bo solo la non que non ça va na ko assister ozali ko bela to sala
prière tokosala rituel pona obika facilement mona génie na ko kenda kuta na Karine na ange na ye ndia ko sa permission parce que nyonso le cas toujours à travers ya être ya mutuye moko yimta empêcha ka yimta permetaka akuta na ye ba solinda zongi chez yo azongi pas non maître après ça li travaille qui abikisi mais botika la kuta na te mais bosi contact à partir ya génie on a zali génie interdimensionnel alors que na ba dimension nyonso c'est qui fait na moment on a des siko zali na komi maître parce que nous connaissons mais tant que mon amant a il faut s'assurer que il faut pas aussi makambu ya spiritualité ou surtout et tant que conseil il ne faut pas que lingaka kotanga tant que moni que non naza na ba livre la spiritualité bon milo beli que non na ko banda ko sala ba pratique wana ya spiritualité et ko banope sa ba résultat et ben naza ko assurant que pe sa résultat te nyonso ya spiritualité ezalakana esprit protecteur ya secret wana o yo so que za maître qualifié zo sala secret wana génie na yo premièrement ko kiende pas esprit protecteur ya secret senga fongo la porte ya secret bon yo tango pratiquer moni résultat yo tango za maître to yeka mambo ni ko pratiquer esprit protecteur ya secret zo considérer que yo zali ko attaquer parce zali ko forcer à fongo la porte en retour ya ko banobeto babala balé zali ba malédiction donc zali ko mona yo moko ça ne va pas muto abane ko senga yo o se décider que ça les rituel wana parce que tant qu'il na livre que rituel ça la ka désenvoûtement de rituel ça la ka ouverture en bon muto bane c'est la ouverture azo subir ka blocage yo mode na côté moi nazo bela mama zo bela donc ezo compliqué yo donc comme conseil na ko conseiller ba jeune pratiquant ou ba pseudomètre ou milobi ke nga za maître o yo ki mamnyo sona lobe que ozali penza qualifié na marambo yango te mais du moins so ko moni rituel na livre ça na ba ingrédients neti somba boy chaboy oki ko zo juste ba ingrédients mais ko tanga ba invocation rituel te oki ko zo juste ba ingrédients wana ozui yango soki ezali ya kosokolo sokoli yango tie intention no makasi ke nzambe asunga yo nzambe ayokelaka bato mawa akoki kosala à travers croyance na yo oyo otie na ba ingrédients no komona résultat. Parce que tu as dit nzela okoma maître et nzela moko boyo ezali ya capacité excusez-moi. Mais en te voyant, tu es encore jeune. Et tu as combien de temps pour me mettre? Nazali jeune na apparence, mais Nazali mukolo na spiritualité. Parce que ceux qui n'aiment pas bimisa âge n'anga spirituellement et comme ça battu belé. Yo ça que bana bena spirituel na libuma mama donc avant que maman bota yo donc yo aura jam ta spiritualité. Spiritualité mutu nyonso azalaka na contact na lobaki yango na sima mutu nyonso azalaka na ba Karine ba ange gardien wana bazali na connaissance pas baza ba génie bana possibilité osala nyonso il suffit ozwa contact wana donc okomi maître multidimensionnel et équipé sous âge na ote menga moli masan âge na ngai so na bina ba âge na ngai spirituellement papa ba voyage na sali na nuni déjà makasi donc peut-être pe na umi la suna mukilité donc yo mo ibike umi la et qui arrivé na mon ango déjà par rapport à ba voyage na sali na s'est déplacé trop na mukili donc dégager énergie moins trop oui to saleli to se déplacer mingi ouais déplacement ça veut déplacement n'habite on ne pas comprendre et un déplacement yo matière avion qui est bien déplacement dans une spiritualité il y a déplacement spirituel parce que maître baki ko senga yo se déplacer qui na planète mususu oza na service au sala kuna plus ozo kene kuna plus ozo familiariser kuna plus batakune bazo pesa plus d'amour que batwa koto c'est qui fait bazo senga yo kuna moi un jour ko disparaître OK kuna donc yo jour attends on doit comprendre parce que maître donc yo oza vous rassurer biso jour yo vous allez arrêter okufate mais aucune planète mususu na ko déplacer na okufate jour nga na ozali susu ate na ozaso ate na kufite mais na se déplacer ba téléporter ngai na ke na planète na nzoto na ngai na molimo na ngai na changer planète parce que déjà spiritualité donc spiritualité oui bien sûr mais on appelle na ba spécialité na yo na domaine autre OK non on va prise définition à mettre à Hassan est-ce que zali nako zonga si mama muke maître azali mutu oyo azali ko posséder génie aza mutu azali na mayele mazali ko zanga énergie ana connaissance mazali na énergie te ezo senga na ye énergie pour na exécuter tâche donc génie wana azali na possibilité osala makambu nyonso ce qui fait que maître azali na spécialisation ya loko osala te aoki kosala eloko nyonso nde mwali masan nazali liboso awa nazali na possibilité osala makambu nyonso de deux maître azali pont au maître chaka vers
monde il y a spiritualité autobi spiritualité zali pouvoir absolu pouvoir eza na limite mettre azwaka achaka pont entre spiritualité na désir ya mutu azali kosenga eloko ce qui fait ce qui mutu asenga nonga na comme ministre peut-être na conception na zo mona ngo munene ngai na comme président zo mona munene na conception na tenga na comme na kaka na zwata mwa moto amo pa benti énergie azali kosenga pona ye azo eloko azali ko senga a na monde physique à traverser yango tant que pont à traverser l'énergie un peu bonne réalisation ya eloko ne azali kosenga rapidement pe etikali des até que non azwaki yango après battant eli mweto azwaki msa après balongote etikali vraiment normalement à continuer ko vie na normal na eloko ne à sala qui veut donc yango na maître azalaka na spécialisation te Mwali Masan asala kamisala nyonso nazana eloko mote nazana ngo spécialisé que non nasala kaka oyo nasala ka mususu te et eloko ya mibale maître tant muta komi maître azu contact na ba génie planétaire wana travail mo côté ki koyela ngai tant que nazana incapacité asala na ba livre sacré komami mutu moko tazali tenté au-delà ba force na ndenge moko na Mwali Masan na travail mo te la ngai sans que na réseau 30 ans. Ce qui m'a contacté ngai. To solo linei nako boya na ngai. Qui a nazana tenté. Mais ce m'a contacté na ndimi ko ça ni travail. Azala sûr que travail déjà et ça déjà résolu. Mais ce qui na boy c'est que déjà peut-être na inconnaissable na ngai, l'invisibilité na mebde no musalo na zana temps santé soit dans une capacité non. Mais une fois na ndimi c'est que nazana possibilité au salon. Donc univers est ambola bon mettre chaque maître ou allez mettre confirmé et puis que ambola bon travail est lié c'est qu'il y a possibilité au salaire puis maître parce que déjà musala bino bosalara oyo vous vivez comment dans la société est-ce que dans la société dans la famille mon arabino c'est normal ou bien il y a des gens bang arabino en disant que bois banganga bon ma pe batu bo salara mabe donc ti trabino mon belé na habité vous vivre dans la société né oui wana ezali eloko mo ko raté vie à mettre na société moni mettre minga zali entouré na bato ba yebi makambo mais il faut faire na mutai ma mutai azo se méfier nao donc tozala quand même peu rejeter na bato ba yebi réalité ya spiritualité mais ils a facile muto déjà ka kokoluka aye ko consulter maître que maître na pour assistance non y du moins ça déjà na conception que non maître za mutu mo boye azani nzambete mais du moins azali na connaissance oyo aki ko longola problème ezali ko déranger ngai par rapport ya dans oyo connaissance on nzamba pesier mais na ba famille franchement mingi tozali mal vu na famille c'est qui fait na famille mutako bela te mutako bela soki yo leka ki wana mutako ko bela te soki ozali wana mutako kufa c'est mbongo no pe balia oui effectivement bon balia ka mutalia ka mbongo na méfiance donc azu mbongo a mettre bon tangela ba prière na ndenge ni alors que nyo c'est ça na doit faisait le côté to tanga ta mettre ngara sala mabe ezona ngo kaka mais tant que biso spiritualité ça les spiritualité moi ça bénéfique na pesi nango normalement mais tant que que muto par rapport à mode de vie à vivre un peu isolé na batu ce qui fait nini o se méfier ne kaka parce que réalité mamu ya sala ka yo ozana katité ce qui pose aki na cheminement on comprend que na kati ça donc vie normale au comment considérons normal pour nous ça de na kati mais tant bazali banda on ka wana bandoki so tozane mamna ndeza bwe liam ska yim tazu kaka sala ngamabe alors que nyonso wana o raisonna ka été mais l'autre côté est-ce que l'esprit boire nango c'est un peu sacrifice de foi faut sacrifier un être humain te ba esprit oyo tozala nango c'est comme ça sacrifice à moto te faut ko yeba que esprit azali serviteur ya moto esprit azali serviteur ya moto soit comme ko imposer yo et loko c'est que yo no comme esclave na yo no comme esclave ne mutu imposer ka esprit asala musala esprit ako pesa ba condition que non ne naza boy naza na posa ebo naza aza juste na posa énergie on est go wuta par-ci par-là naza na posa ya énergie pour réaliser travail yo neti na mukile énergie les plus munene ya mukile zali ba sperme ya mobile donc total énergie on a posa so na peso ba sperme na ngaza un peu trop dur mais compassion aux anté compassion za nyama omoni ozidi ya mobomi donc ça bon mais jamais on s'imposer non pesa nka ba sperme no mona te aza na intérêt mo na simana aza na intérêt mo ko na simana wana jamais esprit ya bon ko tambola parce que la télévision c'est les temps on est arrivé vraiment presque à la fin de cette émission. S'il faut que des gens la nibiso ba contacter yo et puis profiter aussi mot de la fin pour tout désannoncer émission na biso lelo. Oui, na koloba pona bat oyo balingaka mingi comme na réalité que non réalité na spiritualité zalaka que
vérité na spiritualité ezalaka pe solution ezalaka na spiritualité tant que spiritualité ezali pont oyo ezali komema pouvoir ezali kouta na pouvoir ya même croyance oyo yo za nango ndenga na za nango sauf que tozali évoluer ndenge moko te oki contacter Mwalimu Hassan na numéro na ngai ezali même numéro na ezali pe contact WhatsApp aujourd'hui plus 243 82 12 84 662 on a rebandé la plus 243 82 12 84 662 so za na posa ya assistance ya solo na makambo na omona ke non spiritualité soki koti na makambo ya mutu nde makambo etambolaka na vitesse ya normal mona ke non vitesse ezali na makambo na ngai no lenteur ekimi bakilo nyonso ekimi entourage na ngai komi bénéfique mutu nyonso azali koapporter lenga bien on a komona assistance ya spirituel ya aide assistance spirituelle ya solo yango wana ne vraiment koti na makambo na contacter Mwalimu na po na bato oyo bazali mpe ko boiter na makambo yango pa ba mettre ba komi belé mais vous avez conscience que non Mwalimu alobi naza na kati te mais na lobaki naza mettre contacter Mwalimu ozala adhérer na kati ya cercle spirituel to banda ko kutana partout zena mokili to banda ko kutana tango ko kutana kati no comprendre to banda ko kutana parce que spiritualité za na ba limite te na grâce na wana banda ko zo ba cours wana ko banda ko aider yo au comprendre que réalité spirituelle les années ni peut un jour au ko masko mettre ko mako vivre qui mettre yango na bosolo. On est déjà à la fin, le mot de la fin déjà on a fini, c'est ça? Bon, pour na moi ya suka na ko préférer na pesa conseil na mukili za na ma réalité belé. Ezali na ba être to vivana ba ngomba viva dimension na moko na bisoté. Ezali na conseiller batu mingi, même bat ba ko lukangai na pesa ba toujours conseil wana na suka. Mutu faut ko lingara mingi ko se purifier. Purification ezali eloko moko boye et fongolela ka mutu voix ata des choses ezali déjà ko fongama. Ezali ko fongolela plus. So ezali na lenteur ezali ko fongolela nzela. Parce que ezali na ba être ba benga ba larve wana baza ba vampire. Ba yaka na vie ya mutu et qui ko arriver par rapport à conception ya nzelo zo tambola bon ba yeba koleo plus azo koleo plus azo siso énergie ozo mona ke ye azo siso énergie azo affaiblir volonté na yo azo luka renforcer wa ye pas ali ko imposer mode de vie moko boywana et ko senga na yo na débutant ba yaka na bandeli ba kimaka soki muta sali ben oyo sokoli na ben oyo ozui 7 citron okati 7 citron wana oppressé yango na mai ozui 7 mbuma minene oche yango na mai no pia ko sokolo ba sina 7 aiguille oche yango na mai oke ko soka na butu tango sisi ko sokola o s'exposer na mpepe et sécher oki ko s'essuyer wana olandisi yango bongo 3 jours aux assure que ressentir vraiment que bando tourner comme clair parce que ça bato balota te mais ressentir pendant 3 jours no bando lota bando to butu mobimba bazo lakso ba makambu mamozo ozo mona que non neti yomo pe komi non neti komi maître moi sentiment ozo mona ba réalité mosusu donc na partir ya wana yeba ki na 3e jour mamno ezali ko fongama mais une fois que non ozaki déjà na kawana mais opesa ki temps mingi o yeba kité opesa ki temps mingi na être na ba s'imposer déjà volonté no elembi on ezali ko senga na yo maître asalela yo au contacter muto azali élevé spirituellement parce que yo modo azali na kati ya libulu okomi benda to po mbimisa kati ya libulu fo muto azali banda abenda yo sûrement wana mingi sali makana retraite ya 3 jours ba c'est le rituel puis ba casser ba nzela wana nyoso na ko rajouter deuxième conseil puis ezali un peu primordial ezali eza eloko mo le karamingi na mokili soko moni ke non olala kana butu olota raté eza problème olala kana butu olota banyoka eza mabe olala kana butu éjaculer lelo na butu eza problème te lobisu sur éjaculer pour 3e jour éjaculer comme problème olala kana butu oza na sensation neti olala kana mutu eza bientôt là ozana moi moi na mobalo fanzi mais ozo sentir que non ozui érection à l'occasion de rire moni lo côté mais érection elio ezali mabe olala na butu zali kolota bambwa mbwa ya mwindu ayaka eza mabe olala na butu lota ke non mobali ayaka kozwa yo boke kobima to mwasa ya koluko boke kobima eza mabe za ba signe ya o benga ka femme pe mari de nuit présence wana plus ezali ko yo zali ko nzima ngo plus azali ko ya munene plus ya munene azo considérer que yo ondimie ozo mona ke yo ndimie alors que avec le temps yo tant que vous allez ko vaquer na mama mususu vous allez ko équiper mama musa yo zo mona tozo négliger akobanda ko s'imposer plus aza ko s'imposer plus aza ko nuire na vie nao akosti na fin de compte ako éloigner yo na batu nyonso na mokili essentiel ezani otikala yi ako comme ça même liboma tant que okomi liboma tant okomi liboma perdre déjà ozasu na connexion na mokili te ndesko sentir que no komi fidèle envers ye ezaba même cas oyo même beya na pesi ben citron et longola ka eloko na soki ezane bandel mais soki déjà s'aggraver ezali ko senga toujours intervention wana ezali maloba nanga esuka
comme conseil, tu vas profiter nango vraiment parce que les biloko affectent quand même ba maître. Parce que même maître chaque semaine ça la bien purification. Parce que Mukili est un des bons. Ok, les uns des bons parce que on est vraiment à la fin de cette émission. Je remercie Bino Touboulanda émission on a Bokebi, on a réussi maître Hassan dans les contre-maîtres à Solil Nabino. Quant à moi, retrouvez-moi vraiment prochainement. Même vous tous que vous avez besoin, il y a Scotty, une émission, donc notre numéro est là. Donc vous contactez Bisso Bisso, donc on est sur WhatsApp, on est là vraiment très ouvert. Donc au revoir. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.